Karine Mokonzi yo akitoko wana wa bien te yo ko finga bato théâtre te yo ko finga via te ata Gabriela no finga na Gabriela lekio wa bien te po ni bino bilo mabe bozaka fier boy nzoto makasi lokwa sima silu sia yo kasi mambo zo sala ba kumisa biso bato théâtre to sepela nango te osalelo mo ezalaka te kandenge longe boya ka fode te makasi bongo yo bwa kama sia oteki mutakala oke poto apoko mo finga ba comédien et na sens te Karine Mokonzi yo anani aye mama oyo ayebi kovanda na bana mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Nzinga mama oyo ayebi kosolola balobi tosabone biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki orate etali yo oyo nayokaki te oyo namonaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine. Salut à tous les téléspectateurs, ça c'est une émission culturelle. Nalingako seka mingi po nazalaka na kanda te. Balobi la reine Nzinga TV eye. Elbini makambu ya sikate me na makambu ya bien. Koza pete s'abonner kaka po esalanga ba bien. Takanga mo naza présente nazalaka na guya mangusta. Yo bakselanga lisu mwasi mbinga esalanga ba bien. Yo bongolanga. Yo bongo balobi ha izaka ya koyinda émission lelo kitoko makasi balobi batala te barata makambu ya bien kitoko pelengi rapidement je dis un grand merci na la reine Nzinga autrement dit la patronne balobi la reine Nzinga mama sociale la reine Nzinga nzeta malili balobi likambola moto. Vous me l'avez vraiment l'angwende na yo. Je dis encore un grand merci à Zico Garciano Mokonzi ya bazombo na kati ya Belgique. Vous me l'avez vraiment l'angwende na yo. Je dis encore un grand merci na SP Zitissa. Balbi SP Zitissa. Moi si ya lita. Donc moi ça bassin, moi c'est kitoko, moi c'est neige. Ou me la vraiment l'angwende na yo. Je dis encore un grand merci na papa Philo mon pépé. Ou me la vraiment l'angwende na yo. Pourquoi pas vieux Alpha Miezi. Balbi vieux moi sur la bien. Je dis encore un grand merci na Mikiliste Vemba. Donc, vous êtes tellement nombreux dans l'abno ya trop 007 maku mavinga na bosa nyote. Na ebi ke boza komitu na la banda kulelo non sidora kolobela nini akupanza teke na nini. Ah oui, lelo nazanga moko te na plateau, nazana star na bino bosenga kinga ye bomone na kata la reine Nzinga TV, balbi star mnene oya ningisaka monde entier oya sala kabino ba bien. Tozana vraiment sur place to kopanza vraiment teke to kolobela makamuka o ezole kami kolezaka actualité na actualité ne makambo. Sans plus tarder, Steve Pro, moi la bengaka yo pro parce que ozalaka professionnel. Fongole yakanga déjà tableau comme ça ba abonné na biso ba téléspectateurs ba molaka déjà invité na biso. Dans l'équipe directement la présentation nanga bonjour star. Bonjour Dora star na mono vraiment na sepeli ngana yebio batu misu ba yebio siko ba bonne na biso ya la reine Nzinga TV nde ba yebio te parce que c'est la première fois ba mona yo okoyesa biso kombo nani ngana yebi bino boyebi timuta ningisa monde entier na YouTube donc Dega Gusta la Rose libanga na Instagram yeyo donc baba excellence sous la présidente mille esprits nan esprit ebele bino boyebi vraiment na lingaka bino monde entier bana poto ba fan nanga o bana Château Rouge Gusta la Rose yeyo France Brazza ko bolelanga ya Dega naza wana pona bino na lela bino donc avec Dora ngayo bomoni nga lisu en live ngayo vraiment kitoko pelengi balobi Gusta la Rosa autrement dit la présidente donc vitesse Instagram donc comment tout la héros libanga na Instagram vitesse age koleka Android ouais ngala bakiselo mwana popi ya mkolo na bakiselo su mwana 12 ans Gusta la Rosa la présidente moi na tout nata santé zate ba stemai ba jolibilité bonio non la tomakaze la reine Nzinga zoyo kanga batute Gusta bani matumbo na plateau
Boni yo kasi. Santé zango bien. Bien normal vraiment par la grâce de Dieu. Yo ebika ba confinement o ndezo sala mais to respecter car ba biloko yango. Kandenge zala. Sko bino ba star bo mesana. Bambiance moi bosa nondeni bosuka nondeni mesala moi ambiance moi ni. Na okokati do ba fungula pardon. Na lembi ndaku na ebiso na omo compter na maduso ndaku datala na lembi yango TV balala vandela TV. Zambi na ngai toke wapi doa. Yo kaniti la ti. Gusta la Rosa obike mikolo ozomona na te na net eza nini? Bat ba oluko Gusta la Rosa za wapi? Azomona na te ya bungi be miso azomona na te koloba ni pona ya. Bon bato ebele ba comprendre que chaîne na GLM TV. Ebele sikoyo ba komelanga na WhatsApp na komo webisa bango ba s'abonner na chaîne wana. Mikolo na mona na YouTube makasi na chaîne nanga. So otali be mission zaka ya makasi. Ebele donc GLM TV wana nzamba sungi ko kotalama. Mais ba oyo ba yeba kite ngayo na doa. Donc bo s'abonner na GLM TV. Ba s'abonner pe na la Reine Nzinga TV na la Reine Nzinga TV. Dans la chaîne mi balé wana. GLM TV wana faut komango na majuscule. Okomi GLM TV o mona ba émission la Rose tout ebimi. Kuna do mikolo jeté pentacle ya dégâts. Daga ngamona télémil makam. Voilà. Nazali kitoko pelengi. Bilomo boyoki Gusta la Rosa Park Star zapela patron a pe na chaîne ye boyoki vraiment combo ya chaîne Gusta la Rosa à part qui journaliste au salaire lisuni na vie. À part qui journaliste na sara théâtre. Et puis bat ba yebelinga na Santa Bou mais ba yeba ke na esthéticienne. Qui santa buto sala eza ya kinzala te ke o nazana non na salon na ngai na débrouillaka pona bokola mwana nga naza pe esthéticienne ya makasi théâtre naza yango moni babenga nga artiste complet au comprendre do nazala vraiment et puis nazala courageuse na maman nga nga kinda tant na sala émission tant na lobaka vitesse à G na non muta vitesse nga linga place na kesi mbamba moko yo bitoko mo tambo na vitesse yo kali yango wana yo kali ti babi kitoko pelengyo wapi je dis un grand merci na Atose Kangi bonda Londres balobi Atose Kangi mwana ya Londres ya kala mwana Londres oya mesana kosi ma livre sterling umila vraiment na ngwende na yo pourquoi pas Joe Kangi champagne bonda Belgique ba mpote no vraiment yango yo Gusta la Rosa actualité sur les camicolo ezo pesa biso vraiment passe na mawa ya bino ba ya ba artiste comédien. Pourquoi bokomi kofinga na bokomi kosala makambo ya soni? Tozomona nde ba misu balobake bat basala théâtre za bato batanga te. Sko pour le moment to moni yango. Parce que bozo finga no kakapela ko finga na mutabandeng makambo wana il paraît la duchesse après nani mwana mwaso nani o bazobenga elongoloko pourquoi zamba nani Kari Mokonzi aye afingi baka mama Kalunga afingi ba mama Via presque bato ebele et pourtant makambo te tala ki ete yo koloba ni pona yango parce que ba mama Via baleli ba mama bato ebele baleli pona Kari Mokonzi yo koloba ni vraiment pona yango attaque actrice comédienne vraiment ya liboso dora question mo non peso des réponses na ba question tuningai à vous ya liboso ezanini o lobike et monani ke bato théâtre pena batanga raté non c'est faux et archi bato balobaka théâtre za musala bazoba bongo te espèce itisa ngana yo kaka bongo espèce itisa ndinga za wana yebi théâtre ya mambo ya kizoba te so natali ba vina nga ba alema yo chituka mutama yele na biso photo wana ma yelo ko imaginer te totali ba papier lombe pa masumu otala bato ba sage baza wana ya dégâts na théâtre o comprendre tindenge ba komaka scénario faut ça na mayele pour pesa mayela film deuxième épisode des andé nini boy o comprendre mutache ko cheki ba kizoba wana na ebité bato musu ba sans esprit o mona ba boy msuta est lancé mais qui sans esprit za makasi kitoko ça chauffe déjà sur les plates la duchesse ndenga za wana azala muta théâtre
nayebi te sentiment ta maboke sentiment nini yango etindaki mbala moko bandolobaki bato ya théâtre babandumba seke nayi ye mpe mofomi tia na kati eza nini yango ya na sens te to bandoloba makambo nyonso estce ye balobaki pede na ye ya na sens aza pede te Gusta la présidente pardon mama zwaka toke malembe la duchesse ye aza pede te eza nde rôle na ye ajouaka na scène nga yebi yo yebi ewo epu eya kitoko te aka pede ya solo bon donc nayebi te soi-disant oyo eloko oyo asali eza na sens te bango bakofinga kalunga te moto afiki kalunga Kari Mokonzi zela no Karine Mokonzi yo ya kitoko wana oa bien te yo kofinga bato ya théâtre te yo kofinga via te ata Gabriel anofinga na Gabriel aleki yo oa bien te po ani bino bilo ya mabe bozaka fier boye nzoto makasi lokwa nsima silu sia yo kasi mambo ozosala baokumisa o biso bato ya théâtre tosepela nango te osaleli omo ezalaka te ka ndenge elongi eboyaka fode te makasi bongo yo bwakama sia oteki moto akala oke poto apoko mofinga bacomédien eya na sens te Karine Mokonzi yo anani wana bien te kolata no basengle te mpo ozala mapeka kare na sepeli na acte wana te yo kofinga ma kalunga te yo kofinga kalunga na ndeni kalunga ana bana na ye kalunga ayoka Gusta abio ma kalunga zelonglo kwa mbabula si yo na kalunga pa bacha yo na kalunga yo ndo elonglo kwa sima liboko ti kalunga bien sûr tanga bande ko sala théâtre ça nzoto mikie o comprendre azokola aye munene na mbongo na ye kalunga te kakaza maison na ye bakabelo kalunga bokola bana kalunga mabete ape so femme mariée asa femme mariée omoni femme mariée oyo babali jamais okofinge bo ata na justice ba condamné ba on a évité la duchesse soki ezaki eloko nini yango etindaki ye abando ba n'importe quoi ils en sens te Dora no epselo moko omona vie omo ba artiste wa ba Nigeria yeso yo mona da moko ye abandi osambisa makambo na bango ata Regina Daniel Iniedo na yoka te ata mokolo babi seke eza lika moko soki pe la duchesse abandi olinga Cardozo Steve ozoka vérité ba weli Cardozo soki pe soi-disant sikoyo amoni ke Cardozo abwakisi na ye parce que bamona ki on a internet ba chef photo Cardozo babi mutu ba welela ye wana na sens wana après sangisi ba artiste nyonso en général vraiment artiste dose aussi ko ça vraiment ba coup de chapeau je t'aime beaucoup na éviter so mambongo za solo mais la duchesse soki bande ko welela mwasi fallait po bando koto bando boaka jeto palpite ngo ya nini wa sans esprit ils ont sens te wa sans esprit mobala za bongo te siko apeda solo botolo banini ils ont sens te ngai eloko na yo beta sete na sepelité alobi o impudicité eza makasi na théâtre ndenge eza wana omona mama mokolo bana mwa muke tali yo na nini omo dévoiler ba secret yo mona ngo confession intime taba la duchesse espèce iti c'est pas makambo donc yo yebikara mwasi pena ya bassin limbisanga pona na kanda ba Karine Mokonzi babiloko te oke poto melonge bonga te ok poto longe bonga te longe aka mabe ya chaka ni maquillage simple si muta cha ba 4 couches à fond de teint anango est-ce que ça la nanu Mokonzi keba kalunga ya joli ndenga zana muninga na yoti so fingi ya joli c'est ko fingi ba mame bakata so fingi kalunga na poto ba komandaka ye mère wana yebi ko jouer la duchesse a été maté na kalunga ans a été maté ans vraiment ans ok finga kalunga est-ce qu'il y a un sens mutu lokwa ans kasi kaka ye président ansi alobi ABC Kari Mokonzi asenga ba artiste comédien eza sambla yo kolo bani pona yango omoni ans na nani na Kari Mokonzi ya ba sambla basalika bonga ate to senga pardon po sala sopende nini bon ya lokuta na ba mascarade ma kalunga olandango te
nga on a besoin kalunga kando zaka munoko bongo sala pene mission finga no mokonzi nande amabete afingi na DJ abato lobaka na ye yo ke finga DJ na wana nga fingi DJ kari mokonzi ta mokonzi yo penda ko bacha pena basi bache yo ozate makasi obwaka manelo nini ebemba poto bolimbisa pona fingi poto we loko te oze loko te mokonzi cha trouble na mambo bato théâtre et na sens te soko bimana ba musicien tali bat na nini etali bat na nini to na kanda po la duchesse okosa bongo te ndi na yebelo na kasa oza intellectuel et lo sali zalati okosala ngo par rapport à quoi lo buzoba et na sens te eza vraiment na sens te ezala te ata yo moko okopesa ba respect na te to mona pe mona ovandi na poto yango babaka poto ya cimetière yango mona nada ya pena boye akanga masolo ya sute wana ki peda kala nada ya sali masolo total ba briefi bazali poto hôtel akilelo siko na ebita sala bon po luka bezu comment. Ah, quoi, merci beaucoup, Gusta. Vous avez vraiment monté, dosé moi mke kaka ndenge zalaka. Gusta, est-ce que vous avez un groupe nayo, groupe théâtral nayo moko? Non, on a un groupe théâtral té. Nazara un groupe ya président nga Alain Chituka Mayo dans mayonnaise quoi. Dans mikolo titre zo lekela batu pena pièce tozo sala mbokelengi. Mbokelengi makambu na yebiso taka Gusta jouer domestique. Ya sol. Domestique na yebiso dégâts. Non jouer domestique. Donc vitesse agite au kangi penakin biso nde makambu. Merci beaucoup. Ce que Gusta la Rosa tolingel soute ba eloko moko o ça vraiment très intéressant. Pourquoi bino ba actrice comédienne bobala ate? Oh, na akosio to balaka. Tout le monde ba nigérien ba balaka la ba mais aweza kama pas. Ebele pe ba balasi. Ata vraiment pas si o mona pe ba artiste na ba artiste pe ba balala na bango. To balana lo baka yo. Et ça la ma pe bongo. Oui, ça la ma bongo biso to balana na biso au moins artiste ba sepela ni ba balani. Ezala nango. Ce ko ba avantage ni oyo na monde du cinéma. Bon ba avantage c'est belé donc relation nanu ya makasi. Ba avantage yango surtout na monde ya YouTube. Ndi na kota YouTube omona ke okuta na mutu mo bondimete ke yo kokuta na mutu wana. Vous comprendre na ba sens wana vraiment ba relation ma casse ndisi ba relation le wa ba Paulo Kitunsi de Bundes tozi ba Aristote Mopoi basé belé na ebisi vitesse toki na bongo na monde théâtre pisu makambo oza o mati mutuka bo ba yebi ba pisu ba respect mo boy o matana mutuka donc ba olinga to futa transport te stress bilo mo bongo na ebisi yo monde arizel lengi. Tarani na misala rabo faut na na ba image yango na ba to sangisi te donc mutu susu ayaka soka yé pina musala théâtre ayaka sala boulot na ye abima musu ba ya na ngopena na ndinga aventure te omoni théâtre faut na esprit théâtre est un monde ando vous comprendre et un monde moko boya ba guerre d'esprit ko buka na te Toros à toi, ma camarade, bah, c'est un rôle, mon boy, bien camarade, nous aussi, bien en route. Ah bon? Oui, on va avoir théâtre, camarade, hâte. So, boy, on va collègue, so, ok, Zéla n'a eu ok, pour on ne sait jamais. On comprend, théâtre, ils ont bon, dans le monde du monde, boy, keto, ils ont ma casse. Donc, ceux qui, au Kanganzo, il faut une vie de prière, c'est ça. Donc, tu as Gusta la Rosa Bala? Bon, nous avons bali noti. Mais fiancé Zali? Oui, fiancé Zali. Ah, attends comment ça va bien. Na boyo moni monde internet. Tellement on a barando makaza bien fiancé Gusta yewana. Moto luke na nukasi. Mais attends ba luke bozwa te. Pardon. Merci beaucoup Gusta la Rosa na ebiteske que ozo salaka sans tabou biotika yango. Sans tabou na osala mais na sala yango siko na ndinga ya ki professionnel. Donc terre donc
nakolakisa mutakala te parce que on ne sait jamais la vie. Même si on te proposer au maman ya bien ou la qui sur le on a libanda et qui tsaka. Donc on ça là on dit na ba conseil mon ba marié noter par rapport donc il y a respect quoi. C'est ça. Merci beaucoup, Gusta la Rose à la présidente, Libanga Instagram, vitesse à Iché, collègue Android, autrement dit Mama Zoaka. Excusez-moi pour n'avoir autant de combo, non, vraiment, n'y a pas et ça là, n'a pas bien. Pour ça, vraiment, il y a un peu de teke, ou alors comme tumbo là. La reine dit à la patronne à tumbola, il y a pas l'issue tumbola, hein? Viens là, alpha mieza tumbola, il y a pas l'issue tumbola. Ah, on va bien, oui, bien. Ah, donc ça la moto ça on a côté. Nala lo ba bien. Yo que c'est Kelly. Oh, yo bongo na ngai, yo bongo. Vraiment, Steve Pro azo signaler biso kaka ezali kambo ya heure. Veut dire mot de la fin de koza nini pona ba téléspectateurs oyo bazolanda biso siko. Mot de la fin na ngai eza conseil na opesa. Ba la duchesse, ba ans, boutique loko wana donc. Bo se réconcilier. Hein? Je me suis benga baninga baya gag na yo bato poto ba osingo te to na bezuka ya makalunga wana. Vous comprendre? Osa nini? On ne sait jamais. Mokonzi tika okota mambo bato. Ce n'est pas normal. Yo baba so yé na monde art, za na conscience na morale. Faut osinga nzambe sagesse, l'intelligence. Vous comprendre? Donc mot de la fin nanga ngwana ba mbote nanga na pesi monde entier o bolanda ngai. Zara griffe makasi sikoza vraiment ba coup de chapeau espèce ici à moi ce qui toko liko nango ba kolonango ya na leli ya dégâts DJ énergie baleki na ngai madoma yingi na mwanda est-ce que vous avez vraiment ba ebele. Merci. Moi, numéro de téléphone, il s'est la numéro on plus 243 99 35 22 707 plus 243 99 35 22 707. Voilà tout comme Nabiso vraiment na fait émission Nabiso veut dire na boya ka kozala ingrate na keko remercier bino vraiment ya trop na fidélité bozala kinango pona kolanda émission ya lelo balobi ezala ki émission moko et c'est ça libino ba bien pour découvrir makambo belé o eza caché quoi. Je tiens quoi un grand merci na la reine Zinga la patrona pourquoi pas Garciano babi Zico Garciano mukonza bazombo la Belgique. Merci beaucoup Nabino tout bozala qui branché veut dire ceux qui bomona ki monsieur le cas qui toko boye c'était maya boye le cas qui Pérez, pour vous tout nakanga na sido Pérez c'est l'axi nini Pérez c'est l'axi kitoko Pérez c'est l'axi tokos Pérez c'est l'axi bien grâce à caméraman mako bien réalisateur mako bien na kombo ya Steve Pro balobi yende makambo eloko kana obakisa moko yo s'abonner kaka susi na ngeza kaka bo s'abonner elo musute s'abonner pour esala nga ba bien groupe les amis de Dora na bosani binote boza vraiment épelé na katimini tonton cerné bana frère d'ici na Cape Town bambote belé na baxelo lisusu mes condoléances donc courage liweza nzela ya biso nyonso pourquoi pas tonton Edo Robert et Jongo justement kaka na frère d'ici na Cape Town donc mes condoléances na bino courage kaka pour esalanga ba bien voilà. Gusta la Rosa, merci na ndenge au répondre à une invitation na biso et sali biso vraiment ba bien. J'espère oza mbala ya sukate okoya donc okoya liso prochainement et kozamala mingi. Merci wana tokuta la prochaine émission. Bye. Aye mama oyo ayebi kovanda na bana mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Dinga mama oyo ayebi kosolola balobi tosabone biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki orate etali yo oyo nayokaki te oyo namonaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine